Voilà, 2M TV, Papi Kamwasi, Feeling News, première émission déjà, Tobanian en janvier 2017. Voilà donc, bana Potonyoso, bana ya Angola, bana ya Kenya, partout aux autres Talabiso, awa na Kinshasa, na hôpital du cinquantenaire, juste pour la levée du corps. Il y a le grand prêtre, donc la plume d'or, Michel Ladi et Louia. Et voilà, donc il est presque 12 heures à Kinshasa. Nous attendons qu'il Babi Misakor, donc il est la place où on a exposé dans le stade de martyrs, hein, donc dans le stade de Camagnola, donc on a donc Wana. Mais alors déjà, présence à musicien, présence à chroniqueur de musique, présence à journaliste à presse écrite, journaliste à radio. Vraiment, donc, déjà, il est belé, mais bon, il est ma solo et bandi. On a la première émission, Feeling News, na katia 2M TV, bon, l'andarasiko bilo ke belé, ma solo ya musique, ma solo socio-politique, awa. Kota na ma solo, bengaka, parce que ma solo minine mon lega awa. La réalité est surtout la véracité de l'information et sans oublier le rumeur. On a les particularités, il y a émission Oyo. Bas rumeur. Bozo avant-goût. Bozo avant-goût. Braliment. Ils ont une publicité. Hein? Braliment. Azo bois qui ça déjà. Bas musicien. Selon bas rumeur, à tali rentabilité, ça les sous-soutés. Bah, on va travailler dans le cadre de Braliment, on va souffrir. Mais les musiciens, ils vont la publicité, ils vont bénéficier de mon belé. Selon la rumeur, ils ont une exclusivité. Ferrego là. Félix Oisé quoi. Weranson. Déjà, Braliman, alors tu as un pembeni, y compris Zaiko Langalanga. Alors tu as un musicien Moko Jibempiana. Tu y habites pourquoi? Est-ce qu'il y a tribalisme, il y a prêtre, il y a braliment? To nini? Bah bah longo nyo so wana ba musicien on benga bango na braliment ke yaka obeti concert ba futi yo caché et sili. Que chaque mois on va en parler obeta te ce qui 300 casiers, ce qui 200 casiers commis makamwana akabo ne ba na portugais. Donc nzimwanka et sili. Maintenant, on m'attend. Tu vas intervenir sur les musiciens, tu vas intervenir pour émission ça la elengi. Maintenant, sous la émission, ils ont raté à un des alliés. Tu as un examen d'état. Tu as baccalauréat. Tu as un combo, un mot spécial. Système baccalauréat, examen d'état. Ce qui comme on est limité, ça la recours. Il est possible. Ça dit recours, tu as un porto ya solo, bana Luanda ya solo, bana ya Kenya ya solo. Ou bien il solo là. Examen d'état dans l'émission. Ce que l'équipe, examen d'état dans souka ya ma solo. So comme on est limité, ça va recours. Merci. Madame,
Monsieur Akida, bonjour. Ouais, bonjour papa, journaliste. Tokutio awa na levé du corps ya Michel Ladilouya, présence na yo awa signifie bisoni. Bon, normalement on va te proposer c'est un ma pas à vie ok. Tous allons naïe à travers na vie mususu bazara à travers naïe. Tu es bagaille, pendant metolanda ba histoire ne bela sara ton toi bana mike. Ba disco, ba blo moi mike ton bana mike to so va revivre mon boy. Avec mon colo to comprendre que non, c'est un papa azara na venir. À celle ba blo rebelo et celle qui biso loto joie idée au azara ba visa 80 ba joint palmarès ba Visa 2000. Est-ce que plutôt visa 2000? Très bon. Moi, on va trouver une innovation, mususu ça là que théâtre nigérien, bas autres, lui en français, na lingala, banini donc. Moi, on va trouver ça quoi. Bon, avions vous allez bien, bien aux ana batu, yango lo na nina c'est pas oui, c'est votre cas qui donc les aime surtout. Donc présence nayo maramolobi yango nde la kibiso ko yana awa. Ouais, surtout ça de azam mutumo nazo bena batu ya mukilike. Oui, bah, vous allez bien à bateau. Si vous allez bien à bateau, vous allez bien. Bon, on a, puis surtout, on a participé, souhaité me connaître en famille. Et à part, surtout, il y a club Nangaï, mutualité, l'ambition, Banalé, Malmo. Et puis, TG Forum, équipe de football, ils ont appris 12 ans, il y a l'Hippopo. Dans le club de Marchère, l'ambition, le sous. C'est bon, quoi. Bon, Robaksa vraiment mingezate talarara yazaki muto abatu. Alaki vraiment muto abatu. Yango moins lelo to bité to monde selongi na événement zo sala malelo to monde selongi to mekape kolela l'ensemble na famille na yango moins lelo to na président na biso Akida to assister na mawa ya papa na biso Michel. Et puis na chaîne muneno sala Mirador conseil ga do pesa ya mukeka na bato ba rotikala balandara lokolo na ye. Poto mona lelo mukolo eloko ake nzamba bengi na sima to monaka epanzani mauvaise gérance bakomo wele la famille en tout cas pona nga kuna lingi ba cha famille moko te conseil na opesa bazwa muto libanda gérer lo kumbele lo en esprit a bien et continuer si génération en génération sunga famille ba o tikala ona nga lo bara ngwa. Merci vraiment. Voilà, sommet des sommets, bonjour. Oui, bonjour, Papi Kamwasi. Toujours les cas en internet, toujours en direct, na DM TV. Nous avons présence et signifié Bissonine. Ben, nous avons la vie, nous avons la grand frère, nous avons la papa, nous avons la moto à Sungangai, nous avons promotion album Nangai, moto à Zalaki, nous avons pris un conseil. Et puis nous avons la Baoba après Samboga. Mais d'habitude, le matin, il y a qu'avant, pour nani? Pour na bolingo na zara na moto akufi. La monsieur a mon non faut y moins retard, bato batunda nanu, bato bete maboko, mais yo vraiment y a non avant différence wana yo sala honde. Ngala ye par rapport ya grandeur au PDG la dulu za opesangai bolingo za ino envers yango fa pe l'air ya kufunga pe na zongsela yango mona ye na avant. Donc nga za bon moto ne sona soane bien ou ata on soane bien te sona bi to zaki na so bien et fona rendre hommage mo ne pende sengeli quoi. Vous voulez dire que Montana quand même artiste et musicien pétri de talent mais humble. Normalement banda kala yo binga na za na humble eza éducation papa maman va kolisanga. Ouais. Alors toi profiter petit tout ça internet c'est vrai toi na matanga bon on peut pas profiter ba pe Montana ka benga la ko évoluer ndenge nini. Bana poto ba otalo bana Luanda na Kenya partout ba otala yo autant évoluer ndenge actuellement. Ben biso que ça na très bien, OK c'est ça très bien tout est ko bima voyage je crois yo yebi tout ça ils na voyage to zongaki. Moi j'en va tant maki oza to na to beta na Zimbabwe, to beta na Zambie, to beta na Lubumbashi, to beta na Kolwezi to beta na Kasangulu, to beta na Kulungongo, to beta deux fois na Matadi donc le roi 4 concerts OK to beta D to zong to beta sous D, to beta sous na Boma et récemment to Brazzaville, to beta na Brazzaville, siko to za na King awa normalement fa na décembre awa to bima susu ngala za na ko choc moko maman nga a sérieusement malade. Maman botara ngamoko donc nazam akina mutu msumo na msaka Hollande la été donc
na moko na zana maman na ko obligé à suspendre ba mam tout je crois mon décembre ba bonne année to betité na na maman na hôpital auto bima à la convalescence donc je crois ti dans 2-3 semaines to zongla ba répétition pour toi na voyage à Mwanda faut to no beta na école mo na Mwanda kuna ouais. Alors pesa biso bilan na yo 2016 en tant qu'artiste musicien orchestre na yo œuvre na yo sur le marché na ba journaux presse maramuto en général bilan na yo 2016 et dans ndenge. Ben, ça vraiment 100%, et ça, c'est au lieu de 70%. Savoir quand même pour l'orchestre, parce que les musiciens mingi vraiment voyager trop. Bon pour l'angamo année où ils ont un choc trop, choc trop, mais sauf que moi on va aller la rater. C'est-à-dire ba choc non ba choc kaka choc belé to kolo bango awa choc bolingo. Nazi ba choc ba mbele ba trahison ba mutema mabe ba jalousie et puis ya ba tamsika te ya mutu penda tant pour la kana ye bolamga na ye bolia kana ye bolata na kana ye ba mutema mabe mo andengwana donc ilinga mo trop quoi ilinga penda plus na ba proche o anga quoi bata musika tene ngana bi proche no héritier mfuki ye pata na kati ya bato tangi wana na biba ngala bi na ngasko na tuni est-ce que dans la kati ya bato no tangi je ne suis pas venu pour notanga ba komba bato awa ndeko na ngai na lobi na oka ke bilan orchestre na ngai c'est bon ba mission na ba voyager trop donc banda to banda orchestre ani o ba voyager mingi za ani o et pour na ngai bilan pour na ngamoko individu na bi naza moi dessus parce que na zu ba choc ebele ba trahison ya ba jalousie ya ba mtema mabe. Donc il y a pas proche anga il y a pas tamsikate donc c'est ça quoi ah to national matanga yebika nga na loba to te na ina pena loba to 2017 ko limbisa bango te parce que mutu pe fata la pe ba jalo ba zanga kate ngai omoni na ebsolo moko nga za mtema mabete na siliga pa ba matin siliga après 10 ans so na siliga ya vraiment bien mérité na sina limbisa bango mais vient so azeko baki mwana yo so asuyo mwana parler so asuyo comme c'est moi zamba donc pembe no souté musika donc idéologie na vivre na yango wana est-ce que nana lokizo bozi akufa obi nde wona ngai nde muto akufi ba faut respecter les morts paix à son âme isika kenda donc nzambe mtalingaki peut-être izala ndingwana mais aza mutu o yazaki mutu na biso to ko loba mabe pona simaliwana été peut-être soit ina bomoi to ngato loba pas le but de répondre zong sani. Mais négocier à Koufi déjà donc paix à son âme. Vous pardonnez quand même. Banal. Non. Quand il y a un problème na été. Par rapport à propos na ça là qui na internet. Ben ngala bi za nesi ngala bi ga aloba ineka pour ba chaika. Aloba ineka ngai na bina ngama muya aloba ite za na mamba lukuta. Je crois mon épée na landa ina ngote. Na répondait même pas parce que na bi eza ba genre na ngate. Donc c'est ça quoi. Donc paix à son âme. Moli mon épée manakimia na bi lelo déjà dans le paradis. Dans le paradis pour Luana et qui pena moi brisque nabi nzambe azwa molimo na ye aza pembeni na ye donc souye na surtout ngwa au côté en contradiction la Bible était le salaire du péché c'est la mort parce que mutako c'est bien makambo yo boye baki ngote akeipe est-ce que comment nzamba ya mamutu asali mabe mais akuyi ko bongo la mutema 5 minutes avant kufa bongo lipe mutema nzamba limbisi moyibi kuto ayiba penda yibi ba crucifié na croix na Jésus et tout le monde qui après Jésus a kené na lola bopo ni yete donc na ibi ngana ibi nzamba zo mulimo na ya zana lola. OK Montana message na bana poto ba otala yo mamita et pour moi otala na Suisse ya Willy Mouchena dans Paris pour l'instant moi message mon na bana poto be bana poto na pesi no mbote trop batutu na bo tanga ta ko mo parce que to na mawa awa bino ba o yanga boyebi to za vraiment na mawa mais album na bino kalate jende go bima to zo lamba ngaka et liboso to bisana gender liboso to bisana gender boza non gender za basio azana mbali mais azokendo sala ba gender ne libanda na mbali mususu eza nze mo abongo et avant yango to miselo moni ya mazamba ndena to yebisa mtsoka su mbona so su donc comme c'est musika zamba donc to selo moni ya mazamba single zo bimana kalate awa ya mto annoncer album moi. Alors mère Madova na parlé na ba petit calme ça ba petit poste ba comment on a poto ba petit vraiment na poto mais pas comment les trop mikili na bana biso lo wato linga kwanga mingi tozana sokoto la relation carré relation la relation famille mère na bana na yo oh wala mère milati ma ngolo bala wala mère milati
on a maman ba na ngai mtabote na ba na 6 tout le monde peut dire rimer mo ke montana kamenga na mère zo simbate mikolo rimer Congo wana za richesse ba congolais richesse ba congolais za la ndingwana nani j'en suis pour ça sala yaki na parler dernièrement que l'autre na ayi na parler toi qui na matango na matanga atlega mera kufaki et to pensa ki yango chenga na parler ba journaliste mso ayi na kama yo yakite qui informé te falo ya na ni na yo tu na mère qui informé te yo dans numéro na me website penga olimbisa nga kasi merci Somi ngani na remercier okay People in the house.